Mbote bandeko balandi ya chaîne Bisika Bozwami toyambi bino lelo lisusu na chaîne na biso, chaîne ya diffusion ya connaissance na communauté na biso. Lelo toza na sujet ya sika. Tokolobela likambo ya marché boursier. Po na ba news lelo na tongo, en fait ebandaki déjà depuis vendredi. Mais lelo na tongo, bourse ya Japon esali perte ya 12,4%. Po na nini? Alors, il faut boyeba ezali politique ya banque centrale ya Japon. En fait, banque centrale déjà vendredi et matisaki bateau directeur. Conséquence nango eza normalement automatiquement ba action na bourse ekokita. Po na nini? Soki banque centrale musala na ye eza nini? Banque centrale musala na ye eza ko réguler marché, ko réguler volume ya mbongo oyo eko circuler na marché. Alors, banque centrale eko meka ko matisa bateau directeur to ko kitisa bateau directeur. Elakisi nini? Elakisi soki yo mutu ou bien compagnie olingi okendozwa nyongo na banque. Banque akopesa yo nyongo, yo okozongisa mbongo wana na bateau d'intérêt. Bateau d'intérêt wana banque akofixe yango en fonction ya taux directeur ya banque centrale. Ndenge banque centrale ya Japon amatisi bateau directeur elakisi batu oyo bakokendozwa ba nyongo na banque, bango pe bakozwa nyongo na ba intérêt oyo ko matape. Donc nyongo kokoma talu ya koleka ndenge ezalaki. Un exemple, yo oza mutu olingi osomba ndaku, ozwi nyongo pona kosomba ndaku, toloba 300,000. Elakisi nini? Ba banque nyonso soki bazo pesa nyongo, ba taux d'intérêt wana ba intérêt ya nyongo oyo bakofixe wana eko banda kozala aux alentours ya taux directeur. Soki yo entreprise to mutu oke kozwa nyongo na banque na yo akopesa yo nyongo, yo pe okozongisa na ba intérêt. Alors, banque efixaka ba intérêt ndenge nini? Banque efixaka ba intérêt en fonction ya politique ya banque centrale. Soki banque centrale ematisi taux directeur, alors tango yo okozwa nyongo okozongisa ngo na ba intérêt ebele eko sala nyongo na yo ezala na talo mingi. Du coup, ba investisseur ebele bako banga kokende kozwa nyongo. OK? Soki ba bangi kokende kozwa nyongo, mbongo eko circuler beaucoup moins na marché. Esalami exprès pour na ko réduire volume ya mbongo na marché pour politique ya ko sala kotia bateau directeur na C et tika kambongo e circuler mingi na marché. Soki mbongo za pe ebele na marché, volume eza munene na marché. Donc offre et l'équipe demande mbongo eko perdre valeur. Alors, soki mbongo perdre valeur elakisi que mboka eko kota na inflation. Ndenge banque centrale a décidé ki komatisa bateau directeur, but na bango ezalaki politique ya ko réduire inflation. Mais wana ezalaki déjà normal depuis vendredi. Bourse ya Japon ekoyaki batu nyonso to bayebaki yango ezalaki facile ya ko anticiper. Alors, lelo lundi na tongo na lamuki natali na ba news po boyebi moye e mataka nanu na est na Japon. Bourse ya liboso efungola kezaka bourse ya Japon. Alors bato ebele batalaka ba résultat kuna na Japon, ba marché boursier na Japon, na Corée, na Hong Kong, na Singapour, na Chine, ndenge nini ezokende en fonction ya résultat ya marché boursier kuna bango pe ba kokaka ko anticiper na Europe to na États-Unis. Mais turbulence ekoti na marché boursier ti lelo ba incertitude pour la économie japonaise na pe na ba incertitude pour la économie américaine. Pour semaine passée, je crois jeudi, na États-Unis ba chiffre ya chômage na ya économie pe ebimaki ekotisaki incertitude na marché boursier na États-Unis. Alors voilà. Donc tomoni awa
perte ya Nikkei eza indice ya marché boursier ya Japon esali deuxième perte la plus grande depuis 1987. Et na Corée du Sud kutu bakangaki bourse moko pona ko empêcher bato basala ba transaction pour bazalaki sûr que bato bakosala faillite. Eza quand même problème à monene mais eza normal, eza babengaka yango correction. Eko kita et puis moko pe eko mata. Mais voilà. Alors vendredi oyo eleki semaine passée en tout cas, on a évité peut-être jeudi, on dirait que semaine passée par compagnie ebele na États-Unis bala kisi ba bilan na bango. Parmi ba bilan, parmi ba compagnie parti moko ya ba compagnie bazalaki na bilan positif neti Alphabet eza compagnie mère ya Google. Apple Pay azalaki na bilan ya positif na niveau ya chiffre d'affaires na ba revenu, mais ebele ya ba compagnie na domaine ya technologie bazalaki na bilan négatif. Ba décevoir ba investisseurs na bango. Parmi ba compagnie wana moko ya munene ezali Intel. Intel eza compagnie américaine spécialisée na conception ya ba microprocesseurs. Malheureusement, Intel na domaine ya intelligence artificielle basé moins retard ba sous-estima ki domaine wala. Alors, ba microprocesseur na bango eza penza ko concurrencer te Nvidia. Nvidia penza ba se concentrer ki na intelligence artificielle ba microprocesseur na bango et salisaka mingi na domaine ya intelligence artificielle. Alors, bilan ya Intel est décevoir ba investisseurs et Intel a lobby alingi alongola 15 000 employés na musala pour na ko améliorer santé financière ya compagnie balingi pe ko tika ko futa dividende. Là c'est quand même grave parce que ba compagnie ebele bato oyo bazalaka na volume ya mbongo ebele donc liquidité ebele eloko basalaka ezala balengaka mingi kosomba ba action ya compagnie oyo futaka dividende. Na pesa exemple okoki kokende epa Shell, je crois moko compagnie Shell ezalaki kofuta équivalent ya 3% ya dividende chaque année. Et la kisi nini la kisi soki ozana $1 million osombi ba action ya Shell na valeur ya $1 million, Shell ekofuta yo chaque année 3% ya $1 million. Ezali $30,000 okobandozwa po oza détenteur ya ba action ya Shell na valeur ya $1 million. Mingi ba caisse ya retraite ba investisaka kuna ba assureur ou bien bato baza fortuné parce que quand même pour otika mbongo na yo na compagnie moko po sombi ba action bazo futo $30,000 chaque année, eza quand même investissement ya amalamu eza alternative okoki ko investir pe na immobilier to na ba investissement mosusu mais bato ebele ba investisaka na ba compagnie oyo efutaka dividende. Problème eza Intel normalement afutaka pe ba dividende mais vendredi ba yebisi bato tokofuta lisusu ba dividende te alors ekotisi panique na marché. Ba actionnaire ba bandi koteka ba action na bango ba bima avant action et bambana na se malheureusement ba perdre déjà na journée il y a 2 oyo leki août action equity d'environ 30%, un tiers ya valeur eziki. Oui, lelo pe lisusu ekitaki total nano valeur ya lelo pe lisusu ekitaki na 5%. Eza quand même grave. Alors, eloko esengeli boyeba eza na bourse mingi ezalaka psychologie. Donc, ce qui marché à panique, vent souffle moko ya panique ekoti na marché, bato nyonso to bako paniquer ebele bako bando teka. Mais en fonction ya stratégie na yo, okoki na yo ko tikala na ba action na yo et puis ba action emati.
mutu na mutu azalaka na stratégie na ye me nga nakanisi quand même correction oyo esalami donc ndenge kiti wana nakanisi ke ekodure te nakanisi te eza te crise financière eza bon basignaux rouge ezalaki déjà komonana mais eza te eloko moko ya grave nakanisi peut-être que je me trompe eza loi ya offre na demande soki bato ebele balingi bateka action eke baleki bato oyo balingi basomba action ekokita talo soki eza contraire bato oyo balingi basomba action baza ebele koleka bato oyo balingi bateka prix ya action ekomata contagion ya bourse ya Japon na ba chiffre ya ba bilan ya ba compagnie na États-Unis ba chiffre pe ya chômage ebangisi pe ba investisseur na États-Unis bato bazobanga récession oui récession elakisi ke économie ekoralentir mbongo ekocircule lisusu te baprojet mosusu bato bacompagnie bakomanda pusa nango na nsima ou bien kokata oui eza avant ya panique eza pe bongo eza normal me nga nayebi te soki na Congo banque centrale ya Congo esalaka mosala na ye ya ko réguler volume ya mbongo na marché po namonaki video moko ya bato oyo il paraît que basalaka na banque centrale babwaki mbongo na mariage eza eloko moko ya sérieux te nakanisi esengeli tokotisa rigueur na mosala epa na biso eza normalement normal te ok merci ndenge bolandi nga bobosana te kopartage video oyo chaîne na biso kolike na kokomante mpona bato oyo baza na connaissance na finance nga naza financier te eza kaka curiosité na nga pe nazalaka na baaction na nga nasombaka mais naza moto ya finance te c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup